Tous gagnent à la fin du directeur des infos et donc la fureur de vaincre. La série continue, Balobi, Congo promo toujours longueur d'avance avec les boss américains Raf Ngindu et boss à Boston. Merci à toi Raisi Kang, le support pour caméraman, les vaillants réels, Yamakasi et Katamboka Oyu. Toujours quand nous allons. Merci à toi. Ndekonanga Kati, Mabisi Kiakou Kiako Mabisi, là je vois directement aussi impression autour de Nomasi, na Kati à Londres, na Bossanité, les vieux Diomi Costa en couleur, il y a Pembe Mbechola, Alex Mouini poids lourd, heavyweight. Tant dans mon Batabongo, président Bana Kitambo, tout beau Sima, il y a Alex Mouini, na Bossanité, Kaba Kabango Chikou, na les champions na Kati Suisse, Paula London, Schengen, la Baronne, Maman na Prince, aïe. Tous ça bien na ba Fifi Masakidi na Kati à Londres. Fifi Masakidi impact à danger na Kati à Londres na Bossanité hein Yemogo Jérémy Kolo sommet du Canada Moté Masipe Babo la patronne la force de réaction rapide. Là je tiens à vous signaler que nous sommes déjà avec Trésor Congolo directeur à marketing ya Ferrego là tous années à Webi chaque fois ce qui nous bimi na G7 to Loiraf Trésor Congolo pour que tu bêtes ma solo nanya longwe nanya zokota et puis ma solo ba carte yoki en trop tu bêtes le cas directeur marketing Trésor Congolo pour que tu bêtes ma solo par rapport à tout ezo bêtes ma libana moka ezo bêtes ma la carte ville qui tient ça merci à toi aussi mon vieux que j'aime bien Tim Skabengele le dalasi célèbre et c'est le plaisir aussi na ndekonanga ya Kati Seda hein c'est dit qu'un temps roda même mineur français de France ainsi que Chris Tembo le futur marié 2016 yango voilà Trésor Congolo Kotara déjà Congolo mon frère bonne santé tranquille par la grâce de Dieu malgré tout ba malaise quand des alara santé Menzamba Talige Moni ba Trésor Congolo Ziapi One autrefois special one lelo azalara akoma Ziapi One Nzamba bi mwana ça très important voilà il faut bika mbangu ya mona ebisa ko na pesa ko 3 jours na 3e jour ya moni na telemi na tambola santé l'éternel ouais santé ça va siko maintenant il a fait rigoler puis à G7 moni Migolo Baobenga Ferrego la Jésus de Niance le padre Baobenga impérateur. Voilà. Sigo ba fan ba ebisi ngai Trésor Congolo. Yebisa le padre biso Migolo to benga seigneur de la terre. Ye Migolo ko mi seigneur de la terre. Na biso ge Ferrego la ko mi kilo trop. Azo peser trop. Ana kilo na ya orchestre, ana kilo ya bafan, ana kilo ya musala, ana kilo ya bachant. Vous comprenez? Donc ça ba démonstration Migolo ya moins tolobiga na mi orengenkyo. Migolo so mo ina ofanda trop na position ba buda so na s'incliner na zongi si na bina mi orengenkyo. Na s'incliner na zongi si na bina mi orengenkyo. C'est que la gisi marambo ya ba sepela. Voilà. Ça c'est bien Trésor Congolo. Alors bande bota sona libana mboka balingaka tant to yambi batuluwa ba Trésor Congolo boy. Il faut to yeba lelo peut-être ngato yeba kati peut-être Trésor Congolo. Trésor Congolo obotami wapi et puis okoli na quartier nini na ville qui tcha awa parce que moni bande comme sous lelo bala ba poto la bala libana mboka ba yebi Trésor Congolo peut-être bokola la bango botama la bango ensemble bali ba yeba sous lelo tam sous ba bosana rappeler bango Trésor Congolo a botami na quartier nini a koli na quartier nini abena na botama na hôpital général ya mama emo voilà na koli pena na limité na mona limité tilo na ala na limité donc ça dit nga na tepa malgré na sala 6 ans na ma campagne pa ba massa na tozara bongo na ba Serge Kanyama ba Christian Amoli de Jubeg voilà na ba master belé ba misusu baza ba massa na ba Riding Kerry ba Karel Mafuta voilà ba massa mo belé ba massa belé vous comprendre donc on a coli pena né grandi na limité 6 ans à ma campagne nationné moi ba mboke belé mais na on a kin ça c'est bien alors otangi d'école nini ba master o tangala bango tilelo o reconnaître bango eza banani na tangi na groupe scolaire Enodi wana toka na limeta ya na 8e rue na ngambu résidentiel après on a eu qui na collège Saint-Raphaël collège Saint-Raphaël eza na
La première rue na limité. Et puis on a longé wana sigo na yo diplôme d'état en sciences commerciales et administratives na lycée Molière et papa Molière. On papa Molière wana. Na Willerika. Papa Molière ba wana. Peut-être pas de problème. Papa Molière on a ça promoteur na biso. Tanga si on a 5e commercial na 6e commercial. Na zara ba master na loi ba Raman Kota Lomboko na ba master na loi ba fiston capitaine na ba master na loi ba Laetitia Mongengo wana Afrique du Sud wana ba fille ba Rachel Kandolo ba Yasmine Koubaya na Paris voilà tala ba dotanga na bango ba panzana siko bango tout en tanga kombo ba bigi wana trésor congolais élément pour na élément banda mamba banchiki voilà vous comprendre na totanga na ba Karel Mafuta totanga na ba Ridin Keri wana sona ndinga ba université ba Lubumbashi totanga na ba Massananga Jires Bagoti na minito en France mobile ya Yolande Barwani ba Massananga totanga ba Inikin voilà ça c'est bien alors Trésor Congolo pour que toi avance quand même na PSAP professeur nanga ozalara directeur il y a TFC nanga quoi le professeur Toussaint Chilombo Senara ministre na pesi ba assistant tout ba assistant Coco na pesi bango tumbote pour mon il faut autant et puis na pesi professeur Mulumba Tingasha Adrien wana tangsanga na tanara na Lubumbashi le fait professeur Kabea Lubilangi donc na habité quoi sigo professeur Nkere donc autant belé biso les gars là-bas na baba de l'école ba écritoire à université donc on était partout quoi na pas na zati na ba home 5 donc na yebi ba memanga ti place vient na Kinkester na Lubumbashi na bloc abanda vanda na bosani komba bloc so y bloc GT bloc je sais pas dans mon petite chambre il y avait Kinkester et mené donc ça dit tout temps quoi professeur attend ça Kinkester et mené à Tangsanga voilà. Ça c'est bien alors Trésor Congolo lelo avant Trésor Congolo abanda musala oyo azala porte-parole azala directeur marketing au salaka ni na vie Simbate lelo on s'est retrouvé marketeur et pas y a fait rigola bon na lobate que na sarani ne Simbate bon to lo appelle Simbate avant j'ai joué au basketball na kolimo muke coach abala yo ibanga na mobeta bale na zo cheville ba beta bale ba ebi za ba choc mi bale genou na cheville so supporter choc wana te orozong la sous bale tende na tikaka et puis na yako na monde ndoule. Jusque là, en ce moment où je vous parle, nous sommes dans le monde d'Andoulé. Voilà, ça c'est bien. Donc, tu nous as tous ma question pour que ça la bien. Na Fifi Masaki de Ota la Bisso na Katia Londres, na aussi harmonica AKC 7 pas parfait monter ma dodo soit de Lilia Kolo et Lilia Nzakoma l'image de Dieu na bosanité Djibol Mala Messie Noir le pique route valeur Ketchine valeur le pont na Kata Kinshasa mine dans la Taylor Elengi maman na Ritiana na Katia Parigo et ça lit bien na Ndegonabiso tout seul tangazo immigration canadienne et américaine perdu au Congo. Voilà alors Trésor Congolo. Papa Wemba Koufi, Ardotika Biso. Il y avait une chanson aux Zaki dédiée pour na Papa Wemba Zaki uniquement. Il y a bana wenge sur tout le monde ba ndoka wenge bazala ki wana hormis Ferregola. C'était dit à quoi directeur et on nous a rappelé na Ferregola. Pourquoi Ferregola a mon quitté na chanson hommage Papa Wemba. Paix à son âme Papa Wemba le kourou yaka mangroko do grand prêtre Sigozali. Moni tant Papa Wemba de son vivant zalagi na nabiso alobagi Ferregola petit poisson deviendra grand. Ba image ça ba otala aye na concert. Aboyi ba pesa e micro. Pour ça la qui leader ndenge mona fi na biso Lyon. Andimia Wemba na micro moko na Ferregola yaki ba signe ya kolobage soki nga na atelelo na Congo botala mutu musute botala Ferregola siko ba charge o Papa Wemba tikela ki Ferregola go sangana na batute bato mike te po ba Yemba fois wa pena tana ya concentrer papa Yemba bena papa na poids ya papa ya Wemba papa ba vite fete ba maboke te ba sangisi batu vite fe ba Wemba non ba ndeko ba sangisa ki bango na maboke na lobi azo Ferregola nga na lobi la Ferregola zo zo tana ye o ba sangana c'est bien Papa Wemba place ça kuna sepela maintenant na sepeli pena 100% te azo la Ferregola Yemba pena po sepela koko na bino o raso na bengi Ferregola ya Yemba Ferregola yeti
mais tandis que ba massa musu ba bengi bango ya wenge o bazaki wana ba ye Ferregola boy ko ya pourquoi Ferregola aboyaki ko ya na chanson là parce que ça l'a bien témoigné que n'habité balbi folie de grandeur mo pesa kama be trésor congolo banana ngo bayaki po tango ba non ba ndebele bayaki ba jeune tout ya wenge ba bengaki bango bayaki o nani ba ancien wenge papa chéri chibe mpia nazaki wana non tobi bana wenge maison mère mo presque Blaise Boula zalaki Adolphe Dominguez azaki wana non parce que tant ba benga wenge ba ex to beta ba ex ya wenge maison mère tant de la forêt bengi bango tant bozo benga batu ya wenge fo bo banda na avant bo benga na nous Ferregola fo bando benga na ba grand frère ya Ferregola bo bengi na nous papa chéri chibe mpia na bo bengi ba Blaise Boula banani parce que tous ces gens là quand ils étaient là Ferregola aussi était là. Oyo bayembi wana ezaka particule ya wenge eza wenge te ezaka ndambo wa wenge tango lo baki babengi ba ancien tout ya wenge nini dans le rôle bango bayaki te yango be Ferregola ki te raison na bino yango na toloba wenge ezaka so lelo babi wenge ba se retrouver c'est wenge 4x4 on ancien ya maison mère o ba bengaki olo bana ndenge ba bengi ba ancien ya maison mère OK on pas popi bazaki wana te biso to ebete biso to kanisa le roi ba bengi babi wenge 4x4 le roi bezaki wenge la maison mère bon to préparer na mi orenga ki to wana tante tande à la guitare. Voilà, ça c'est bien. Alors, ni beau préparé pour na Papa Wemba, Wazali Bongo, icône de la musique congolaise, ni beau préparé pour nae artiste ana kati ya mutu na yazo kanisa fo asala pena hommage ya propre ya kilo pour na Papa Wemba. Sera le bien ça la chante Papa Wemba na ndenge ba concert, c'est du déjà fait. Vous comprendre, c'est du déjà fait. Soki pa lobia yembe la Papa Wemba nzembu pon Papa Wemba nda kufi boye na koti studio, c'est du déjà fait. Donc ba base la to ça bango surprise lo mono e sala matende Ferregola o sala. Pour ça tobi que to ça la chante toke concert tobi to ça chante Papa Wemba, ba tu misube wa welisa. So pe tobi que to kota na studio to yembe la Papa Wemba, ba tu misude ba welisa ki. C'est comme ça que tu sais l'eau non ba salate. Dévoiler comme to dévoiler ndeni pour c'est l'eau non ba salate. Donc nanga mo pe na ebi na ngote. Nanga mo pe na ebi ngote. Et le patron nanga ebi senga o sala l'eau no e sala mate. Donc yemo ram de ebi l'eau sala pour na papa. Pour na Papa Wemba. Donc non to ebi mambu o ele ga wana te. Mais ba base à l'assurer que et l'eau mo bien pour na Papa Wemba sala ma. Et talara patron nanga i ba tout ba monena ba matanga ba misuba ya ba 10 fois, ba 5 fois ba changer ba bilamba ba mona bango. Ya bandeko ya soba longoli caméra po mambo bebele bando leka na TV abino tu bozali ki on a beaucoup couvrir mambo en direct to mona mambo tu leka na TV donc histoire calculer ka moni moment ba longoli ba caméra nde biso to accompagner to vendre donc ça dit azaki bina na mawa azaki bina toucher ouais parler ça on a Simon voilà donc ça dit que o aya air ba caméra ça pour mona ke yepe na mudaki na ba mawa moko bo ba te bele ba yo relaxande bilamba ba yaki go relaxande bangonde ba yaki bina ko lela papa te. La mission Congo en tout cas le premier au pénal les Papa Wemba na ndenge solo nga na moneza Ferregola parce que ami bimicité ami la kicité abi que toi na mawa tala jour matanga to na ketch ba mituga na to ebia cher wana minene wana ba Ferrari rien yango tambola gité bangaki peut-être moi Caillou n'a pas prise. Bon, Caillou n'a pas reprise, faut que Ferregola patron, so borane zu Caillou n'a pas reprise, ba bengi ba mon mutasala Ferrari, ba bise que Ferrari est endommagé de l'autre côté, ba tinda toute une équipe complète na ba bilo nyon so essayer faut pas changer. Voilà ko bangi la te Ferregola star na mbongo ebeleta la entre biso ba ba yo gâté. Fera patron ya musique ya Congo, wana entre biso. Les gars m'ont pas ôté ouais. Te ça le roi ba ba yo ga biso te to solora entre ngana yo. Fera patron musique ya Congo tala biso ba travailleur nende toza na minute ba ba ebite na mo circuler na mo rouler na na chobobo ça c'est bien alors chobobo on est à Kiachité ya penelo ka solo ponga na tambolo na biloko ba canadien na biloko ya ba américain on se comprendre on est ba Suzuki ozo uta Dubai te oya ngapene ça qui ya solo pour tout ça au boulon le roi IST non c'est du Suzuki original mais ça comprendre que c'est ça que le changement ya bakar et pas Ferregola et puis tout le monde m'a aussi pas de changer à béni sur le roman musique wana Jérôme Moro wana ma be marasi et ça ndenge nini
disque non bimité mais non moi déjà j'ai changé tout ça là trésor Congo fongola G Bercy moi no lobité Bercy moi na pena okelo ko ye ngai Bercy moi na mais bolaka ki yango et puis bolaka ki Blaise créateur c'est le Paxel échappé au lobité donc pour na biso ki Ferrego la patron musique ya Congo ba yo ka biso te to yo wana secret ya ngana yo ana mbongo ebele ba ventilité yo mona été bakanga maka uzi 3 jours maman maka uza bimi timba Timbe. Voilà, alors, ni les autres là, les lolos quoi, bolora qui, Bercy moi, car tout le monde déjà car, Bercy déjà du car naïe, tout le monde aussi, tout le monde a biso, bolora qui, Bercy moi car, tout le monde c'est ce que parcelle ou bolora qui Bercy, parce que car déjà, et c'est réalisé, maintenant, pour la licambia parcelle, bojo les parcelles wapi. Au moins, il y a un mouvement monene. Vous comprenez? Oza mouvement ba mabanga ba $100 te mutu ma benyo ya ndeni go na chelo $100 oya ba mouvement ba mangambwana te. Vous comprenez? Bercy nakoya. Onwenda zana non. Nanu patron na biso s'occuper na yete. Car de chez Koti nanu au moins depuis car wana jangwa. Ah, fortuna. Voilà. Botanga ko da studio musana osana kata osana ya boka. Na ko boka na lancer banani. Na ba créer bateau ya Kirikou o esali ya Kirikou to boka ba prêtre ba jeune o ba simbaka la ba bi ko luka mbongo ba fille o ba salaka ba responsable ba bi ko luka la awa na entreprise o yango na lobi na ba créer bateau ya Kirikou o boye Bercy ye na ye directement bolongoli Kirikou ba créer na Kirikou bolongoli boté maman Bercy on attend le départ ya Kirikou esali mabe nani départ ya Kirikou akira allons voilà petit abisso tout tika ya ça ba jena ya kina pe c'est ibobo o inge morobo asonga gade voilà petit abisso inutile de commenter voilà petit abisso ah comment on a passé voilà petit abisso parce que nabi comment boza ba cri na bo pe sango Bercy mwana lelo Bercy ya dondo nango na habité et sali mabe makasi Omoni awa et pas les padres za marambo compétence. Au constater que so to changer ba mituka, to changer mituka pour to compétent na musa to sala. So la compétente vous comprendre. Donc tant ba kota kuna na casque, ngala to ala raté. Coach patron na biso Ferrego. Marambo ele ga na kati nga na yebité. O mambo ba crier consonga na yebi mambo ante nga na yebi ke tangu disque ko bima o abwaki kitoko nde to sepeli. Bato balinga royo ka ba na posa mutu ana ba créer kitoko pazo boa kango kitoko voilà vous comprendre et ça la tête peut-être que mutu mo boa kitoko maana ba crité to mutu mo boa na ba cri ma boa kitoko te et pas na biso faut combiner les deux ça c'est bien alors maintenant qui mutu ayaki na ba cri na ye vous comprendre peut-être ba cri ya petit na biso et c'est dur nango patron na biso te. Barocha on na makasi. Et c'est dur mais comment vous repère sango Bercy? C'est que c'est dur Bercy genre ndengeni. Ba cri nini? Pour biso te bi Bercy boki ba cri na ye. Yé pas boire ba cri na ye. Ya yé de na ye biku tout mambo e bisanga na répondre par rapport à mode de fonctionnement dans notre orchestre. O wana yo tu na nga wana na ebité et puis ko longwa na ye na ebi même pas sur longwe pour na mambo bela ko sala na nga na fanda na concentrer patron na nga Ferrego la pour na occuper bato moi Kirikou a petit na biso na ndenga mabete Kirikou c'est notre petit nous savons tous qu'il y a petit tour après ozonga na ye c'est notre petit t'en fais pas voilà petit na biso tant ozonga yo mo ça mais en tout cas trésor la fait sur raison voilà ça c'est bien alors Lelo Ritinze le bopesi générique mobimba est-ce que chaque jour on a kokango o bo sala la bande comme système lelo pesi Ritinze fardeau à gaillard ndengono ya générique mobimba est-ce que album a un titre plus de 20 ans plus de 20 combien de génériques plus de 20 moins de 25 on peut le générique à combien na lobby album a un titre plus de 20 moins de 25 to komi ya ngabi générique eza combien ba générique est mort dispatché mais ba générique eza nango ba osepé na ba générique etikali siko ba générique ya choix vous comprenez et tigal ba générique ya choix donc ça dire ba générique ya zanango et tigal ce choix ya mokonda c'est pour la qui oyo c'est bon oyo c'est bon oyo hein yé mo bininga okabola je comment passe tellement en mambutu dans studio et comme il attend ba dédicace voilà ça c'est bien lelo bandoko beli baza kwa kizebino mo libanda mboka bino administrateur ya Ferrego là donc ba administrateur tout ya Ferrego là lelo bandoko baza kwa kizebino ndeko na bino Oldenias Tupac azolela azonga
et pas faire rigoler la zone les lazons en G7 mais bino bata bureau boto cha bakal Ordan zongati pona nini bolingi ndeko wana zonga pembe na faire rigoler te pourtant mutu tout apprécier ka musala ya ndeko wana ayembaka bien il fait bien son boulot mais bolingi zonga te pembe na faire rigoler te pona nini bolingi zonga te pona nini tezo Congo bon na ebité obige bato bele ba benga tina poto ka ya petina ngana Orden tout ça banini moni biso toza mabete na retour ya toro téléme la retour ya Orden te biso to bureau biso to embaraté pourquoi to téléme la retour ya Orden bochama songi Orden est-ce qu'il y a yé na inde 3 a téléme liboso porte wana ba moni ba bengani de 1 de Orden a komeli président na yé rien. Orden a côté lettre à na bureau qui n'a ligné réintégrer mouvement rien. Pourquoi comme misabiso bandoki? Ngai nazwa suspension on répété ba ba nanga ba yo bien nazwa suspension à durée indéterminée. Na monde de musique et la kisinini ba bengani yo. Na vanda na sala ni émission ba confrère non ba concert no combien ba benganga na ba omsu banda ya mbanga te dans banda sa musala mais ba oki na ba pesa suspension à durée indéterminée ba mo benganga pour ba flatter ba ya mbanga pour ba lobisanga n'importe quoi je savais tout ce que moni bilili oyo et lobisa ba mutu n'importe quoi parfois rosa la perrer morobo écouter toute une vie kana bilili oyo pour l'émission tout ça la retiga la lelo ba réseaux sociaux comment nango ba support à ma casse le ba YouTube et comment tant oche wana loba muto a côté ça azana volontaire olanda pour supprimer on poso ka tiga wana bandoleka tout le monde abandolanda ba maloba musuto lobara na vie photo to yebara ngana zora suspension na sala maile moroboy na s'éloigner na mokili donc na kep na sala na mokili na ngamo ya kimia ere gomi siko tour mokonza bulaka siko ki non na ba soda na tala soda mon na monete soda moko boy to longola ki to pesa ke suspension allo kaya soda on est ndeni asala ke mission a rien mokonzi to moni na bilili moko te loko moko ta lobari en vandana allez bosong semba ça compte aussi yo za ofandi yo moko na baloyenge soko meli bangi et pesio ba boule ofandi yo moko milongoli un bon matin yo moko meli sous bangi et puis odingo fuka me bando senga pardon non mo ça théâtre na musique ou quoi oso ko pousser la lo ba bete ba tu faut pas comprendre que er moko boye oso comprendre er moko boye monde musique ezaka théâtre te ba tika théâtre ba esobe ba saisa ba sa théâtre biso pe na musique to za bina série to ça musala biso correctement oso comprendre ya on mona ba siko er moko boye nchiki pe ala bien net singa ta ba pesa nga suspension na esprit faible ba benga trésor ba bengani yo zoba longwana yo kende pa kingani yo wana lukwa benga yo na vanda na minute wana otasko bolamu ya patron nga feregola et comme loba en faveur vanda oza innocent mambo balobi eza lokuta avec l'état à comprendre tango à comprendre voix bando ibsangani zagi o benga conscience la voix de Dieu na yo kaki yango na boya ko voix Satan bando ya na sese ko landa ete longwana yo biyo bako dimne yo te oza trésor congolo na bo yo voix na yo ki na voix o ibsanga ke tala bolamu wa salela vanda calme na dossier o ponga mo na biki na innocent ngamo na miyebi na biki liga mo nga na innocent et bi mala songi wa la beki songi kala o ya même pas oyo lo bawana voilà d'où na vanda récompense na on a directeur à marketing on se comprendre même ba tu ba se plaindre ne to moné trop na TV mais directeur à marketing a supporté parole te fois ya lo programme to na TV ngana bima quand il y a des sujets qui touchent au senga fo loba net na minute to préparer produit na fona c'est la marketing eza na mi orenya qu'est-ce que j'avais dit yango déjà le quoi to commis de presque na suka ce comme na ko mo bima siko ba de yake biloko elinge bela bo sukola de maboko voilà bo sukola de maboko ça c'est bien alors très congolo au tcharape manga trop patron na fait rigola au kumsa que trop mais ba trophée o ba nini mani ba diplôme ce qui ba nini to bengango tout le monde a un pété mais yo toujours manga toujours ben loge pour na faire rigola ils ont nini ce que bateau baza ba trophée wana ba zwa ba diplôme ya ndenge na ndenge ba ko ba nini ba kumsa mokonzi na bango ndenge ni omoni
Pourquoi Tobenga Ferrego la seigneur de la terre? Niveau Ferrego la Komanango. Ye asuna ba niveau ya osangise na batute ki batu batelemi boy batandi mulongo to bana compétition ba la coupe moko boy to trophée mo boté. Ya asuna ba niveau wana te. Yaza au-dessus de ça. Petite anecdote. Viens à biso Koffi Olomide Rambo bitangu Ferrego la longwara poto. Aye quartier latin. Oui, on a bien Ferrego la nani. On a bien nani. Ligue des champions. Oui, bien Ligue Olobanini. Pour moi, Koffi Olomide après papa manda ku photo qui est un grand de la musique. Parce que il faut respecter, c'est Koffi Olomide. On lui doit beaucoup de respect. Il a beaucoup fait, ce monsieur. C'est un grand monsieur de la musique congolaise. À lobby, Ferrego la Ligue des champions. À quoi peut bien Ferrego la Real de Madrid comme mon équipe. Oui, bien on a Koffi Olomide tous abattoirs Real de Madrid. Tout à la Ligue des champions na heureux. Il y a un moment une ami bien de Ziapiwan, l'homme le plus erré, dans les plus errés ngai. Ferrego la, oh c'est Sanga, équipe na Real de Madrid c'est Sanga, femme na c'est Sanga. Ba massa na ba c'est Sanga, entourage na c'est Sanga. Donc na tout autour na sengo na sengo. Il y a un moment une ami bien de Ziapiwan. Donc bakwa ko benga Ferrego la Real de Madrid, a bengi Barcelone, a bengi Milan, Liverpool, Paris Saint-Germain, mais a bengi Ferrego la Ligue des Champions, ça dit Ferrego la dans sa compétition. Bango siko ba là, le roi trophée. Ferrego la yende so compétition wana. Donc Ligue des Champions ça Ligue ezo sangsa ba Real de Madrid, ba Barcelone, ba Milan, c'est ba équipe Europe mobimba, ba club. Vous comprenez? Bango to ba là nini ba gagner Ligue des Champions. Sigoyo Ligue des Champions on de Ferrego là. Ya le roi bango moni bango. To ti yeli neti frère na biso wana petit frère à Ferrego là. Nani jeune frère à Ferrego là wana o alanda trop Ferrego là na sima. Apotana na ba Fabregas bango tu ba jeune frère à Ferrego là héritier watana be ba bango tu mulongo moro. Et kiri bango tu ba siga moro ça dit Ferrego là soit tala raboyi ya umuntu to benye le padre ya umuntu to benye seigneur de la terre. Donc ça dit Ferrego là yende compétition bango ba potana po bazwa coupe au compétition tcheli bango. Donc Ferrego là comme na niveau. Au moni Ferrego là ya comme na niveau oyo neti par exemple na Koyemba. Faut battre un grand leader tout ça la compétition parce que Ferrego là donc c'est un trophée. Pour y Koyembe comment de Ferrego. Moi ça me de dire que tu chantes. Na rolo bati Ferrego là. Ah. Dans verbe Ferrego là. Donc ça dit Koyemba y a de Ferrego là. Donc sans Oyemba y a le roi ça là qui Ferrego là. Voilà. Vous comprenez? Parce que lui il a démontré tu vas démontrer tabi je vais vous chanter tous en une soirée Lipanda à Imba Bangonios. Est-ce que vous comprenez le capacité? Bon, quand j'ai dit, je dois faire du Yves. Il faut na bimisa ki Yves. Et atena ega je dois faire du Yves. Bon, na suivi na bodia Yves na mbata Yves na bora magola Yves na bina Yves te. Il faut na lugana te malwa Yves, na loba loi Yves, na bouger mutu na loi Yves. Ouais. Moi c'est ça faire du Yves. Parce que Ferrego la sala bango tout wana en une soirée. Et ça dégage mon mutu soirée na pas concentrer bango tout na soirée moko. Yango mona to benge migolo seigneur de la terre. Kunzardo azobeta ma solo $3,000 au Dadi mo la hauteur obetali solo $3,000 pata Ferrego la bopesa ki et pas il y a Kunzardo pour qu'à regagner encore groupe. Et ce qui n'est oui, là on comprend. Donc solo le badmo beta ma solo ke biso to pesa ba mbongo. Enfin, yo kate solo le badmo beta ma solo ke to pesa ba mbongo. Enfin, au monde m'amener ça que patron musique à Congo c'est Ferrego. Mais bon ça va donner la volonté. Problème est nini bon ça va donner la volonté non que et bon pesa ba mbongo pour corrompre ba. La lobby boy. C'est ça le problème. La lobby boy. Moi tala na ke faire patron ba tu as un niveau dans mon banga ferré. Ba mo na ka pesa ba mbongo te orchestre linga mitro orchestre na ba fan de belé. Au moni artiste mususu. Na ndenge mabete ba fan ba la ba fan na bango mo. Mais Ferrego la tala ki ngamo na ba fan e belé trop na ko sous charge oté. Allez Trésor Congolo Zandambo ba fan. Margaouz Zandambo ba fan. Nani Bercy Zandambo ba fan. Mwana Congo Zandambo ba fan.
échappé soit ndambo ba fan risque matadi soit akaboyela biso ba fan vous comprenez et ça bon il y a été le roi leader soit kangagé modo ba mise na ta ba lega ko ba ko beta ta libanga ba lolo ngakuna ba otindiko ba ebiote pona nini esprit mabeti mambi vous comprenez orchestre ande kilo 3 ba mona ke soki tozongi kuna jeza bientôt fongola je na biso bambo belé ngai naza témoignage vivant exemple vivant qui kolongwa na longwa j'ai changé mbamo qui change na ba seconde nga mon senti na que j'ai changé nga na yebi Congolo tant ozaki pas l'autre là ozaki bien car na banda changer n'était kasi lo bien bien car mais na banda changer ne ba car pas famba ah on doit changer car goma bilamba so na sepeli ya blé ya rouge so na bila tambola na Bentley kanga donc oh tout na sepeli tambola na tambola ya na mona siko na mona folie de voitures na mutu donc na mona mona ko bima boy na bimika na contact nous na tika car na palais na tambola oui na tamboli bina makoloti na coin ko na zongi boy na ko démarrer car donc ça arrive pour na lo baké je fais rigoler donc Happy One, l'homme le plus sérieux. Ça c'est bien. Alors, très Congolo disque, Torozango, quand déjà parce que ban la poto bazo zela et belé lokola ba costa dieu en couleur, ba benga déjà vient na pembe mchola ba Alex Mbouini Paulo bazo zela ba Chimska Bengele danseur célèbre bazo zela na ba Sylvie Masakidi bazo zela ba Paola London Schengen maman na prince la baronne bazozela ba Grâce Goumba la fille de scène sur joyeux plié belle de taille belle de figure maman na Junior Goumba toi même tu sais Grâce Goumba bazozela disque pour quand bazozona marché pour ça la plaisir na ba fanatique tout il y a fait rigoler aussi il y a jet set question tuni tunanga nini nzambe omoni ba question o siko ba massa nga ba patron des patrons. La noblesse dans la simplicité. Michael Lemba, tango yoki boy, mtemero mo beta parce que aller la faire trop, aller la faire rigola trop, aller la patron dans un état d'ail. Ba massa dans les États-Unis, ba Blanchard et tous, l'enfant propre de la ville, à Charlotte. Na mwasi na ye. Na bébé na biso Eliana, na biso ke na minito. D'abord c'est la réponse nanga parce que c'est eloro ba oze ba yoka yango yo. Album ebimaka. Voilà. Siko tango na loba bo il faut tout na siko Arnold Matiki beau garçon sa côté nini Cédric Lutumba ni beau garçon sa côté nini Fiston Massi la Gestapo beau garçon sa côté nini Dems Chai beau garçon sa côté nini Yannick Kayenga na minito beau garçon sa côté nini Linda Kenzo belle femme Shida Ibou la belle femme ba côté nini Linda Kenzo. Ah, Bobby on a dit des fois tu sais na bossa était petit na double garçon guest à Moller moi na maman ma caisse na kati à Paris wana et salut moi bien quoi talaka FM Toko double garçon guest à Moller Naoli la perle rare ce qu'on a dit la perle noire na kati bella Maître Rodin Mouzolo l'avocat le plus compétent à Barwa Matete en ce moment transféré na Barwa Strasbourg dans le niveau il y a compétence. Maître Carole, en ce moment, va transférer dans barreau à Berlin, en Allemagne. Vous comprenez? N'abissio, ok. Bah marambo yo, bah tu bola la pongi boza calme. Nami orengenkyo et lambama. Na lo ba vérité pour nga ko sa ate. Voilà. Disque awa. Mais c'est bien longa pour la vérité. Moni disque na kin awa. Si vous avez place à multiplier pentacle et chanson, place au bangotu comment il fait pour chanter si bien, pour chanter plus que nous. Place bon balinga baye bandesco place wana koti wana. Ba tu batala na Facebook na ngai trésor espace lettre R espace 9 en toutes lettres comme NEUF Nkongolo comme NK au lookinga na Facebook. Au moins la photo mo au moins na patron na na molili o senti que ombre mo ça na mutafandi a concentrer na kata studio tala niveau abule tangu na otombola mutu eloko ni fona yemba po Iva Sepela eloko ni fona yemba po Papintela mon vieux a Sepela eloko ni fona yemba pour la belle créature plus que les autres à Nancy Vanessa Vanouche Edouard Gustave ACP là. Pour la delay Disney ACP là. Vous comprenez?
na minute on a ebisi ba tu ke disque tikali ka mikolo otanga ebima ba za calme to boy to préciser pour ba bela maboma mais na sengi na bandeko na biso non répéter est-ce que moi ko zate to yokana to synchroniser ba date na biso nyonso ba sortir album et manzela moko to bala ni sangwa ba album na biso nyonso manzela moko comme ça to e ba wana ba la ba fan ebele c'est ça si ya bino elia bang na émission majorité plurielle c'est fait rigola to na ba fan tala ebele partout on se comprendre to na ba fan tala ebele ya ebele na comme ba mambo parce que ba prison comme ya ba artiste ba journaliste ba mo kima mamango yango ya non soko moni muto akangisi na prison c'est artiste on a succès kandele ki tellement moni po ba chaeka fo banda yo funda batu wana ko bangela ngo te dato reverser bango batu ba fundaka kanga muteme ya monda ndule combien de fois na répéter ba finga ferego la fanda na yoy awa kipe maamnai vous comprenez ba esprit faible batu ba na justice wana bina ba sans esprit au même le rwanga okangisinga pona obima bien na obima mambo ba TV yo kasi ba okanga muto asali 20 ans na obima na après t'attends ngala holia fungule la prison na zera na expliquer au batu mon andie so mutakoti prison net prison so makala so za mutu mo vivra déjà bien oza bien pe kuna pour osomba place nomo ya vanda ya yo moko ya bien hein ça dit osomba te mo futi pour vanda bien ba ndo tikelo damas ma mbutu banini pendant ce temps koto ba budane nini ba obima parce que lo ni kan sa batu et là quand ça va dire magistrat va passer pouvoir mon boya mapper batu ko mapper la kisi mandat d'arrêt provisoire mandat d'arrêt provisoire siko a to na maison ya détention té maison garde à vue na kin na Congo ya la raté yango batinda maman na makala ça dit ba ambitionnant té ba bi le roi dossier ngo ya moi ja to roki ma so to mamboka na tanda to bombona nous kende pemana na prison. Si on suivi les athées, on a dit soit ça là, 6 mois, 1 année, 2 ans, 117 ans, on a dit que garde à vue, détention en tant que détenu. Ah non, condamné. Au moins, si on a quand ça va, tout le temps, on a droite, on a mis côté, on a mis qui tu étais. Vous comprenez? Au moins, si on magistrat, on a dit que on a mis makambo. À mon niveau, avocat, on a mis makambo. Ah ça n'importe quoi, tu as respecté la loi. Pourquoi tourner les peu mabé? Ça c'est bien. Alors Lelo, Kofi Olomide, Kofi Central, tu bien en bon. Artiste c'est bazo betara déjà. Na salle ils abongo na Oshwe. Est-ce que fait rigola? Ce qui Lelo production il y a Kofi Central lié. Est-ce que bon j'attends il y a relega pe na salle wana ko beta lo lenge bande ko belé ba beti lokola ba papopi ba Didier Lacoste ba beti wana ba noso ba juste ndita ba artiste belé ba zo beta wana. Est-ce que fait rigola sur une invitation à répondre facilement? Bon, non, tout le monde invitation, tu as une invitation, il y a bon tout à réagir. Non, tout le monde invitation. Non, na idée non négoce en ndengeni. Na idée na impossible to beta kuna parce que ça loin ya muké. Ya muké trop, to buka bilora bato via tongaki déjà bien borné vidaki, les populations leki tellement batu balege belenda ko buka ni via bandela suko tonga zéro faux. To linga borna bora via uto tonga masika. Faut zala nanu. Hein, vieux François Tanae. Wana faut moni. Et ça bien. Yo mo tangi ba artiste ba beti kuna non? Voilà. Ouais, ça va. Vas-y tout ça congolais. Moi na vieux paro bandana obeta yo la rabiso neni. Ah mais pas d'artiste wa solo na vieux bien. Fait rigoler pas ali. Malgré boya roya na clip malgré balonga na mabanga na bino bulinga suko yetse. Te biso na vieux toi na ba bonne relation en bon terme wana vieux na biso e bika vieux mo pa o donc ba fleur rebelle. Mais vieux paro bandana obeta na mo na liboso. Ala mo ane mo boye pa le ala mo ana e abeka pe na mo ana e to mona ba selfie banini tala batune ba ole asina bakar donc ça dit pour la biso ke awa nzambe na ngai muke ko ya biso to mara bana faire rigola so bimika ba tondi muke tikali chasse nzambe baleki donc na minute on a ebisa yo na ndenga mabete biso to bule ba contrat mususu pour ba contrat c'est belé na table. Ata vie na biso ba na ndenga nini yo peut-être repousser moi musiga pour mikolo tout tito mana ba 2021 to en attente. Voilà, une dernière question l'autre là. Quand la minute, Aniva Gaillard,
stade de Martyrs. Soy ba bengi bino pe je crois bien. Bon qui ndepé déjà na ba carrière wana. Est-ce que boy ko beta tout soy ami a bengi bino boza pembeni wana est-ce que trésor congolais beaucoup ma pembeni pour na ko sepel ça et ba fanatique ya l'autre là et puis pour na ko sepel ça aussi ba fanatique na bino ba mona pena l'autre là ensemble. Bino mona ko beta stade de Martyrs ba ja. La monnaie ba date moko changer. Je crains fort de remonter à la 2035. Stade douane beta marade. Moninga osé bino be bosé. Na lobby boy, la bague tactique donc na bato bando lobelo te bando sutuka pa. Na repose exemple. Est-ce que tout chez là comment maquiller les trop. Bado sutuka oh bon moi soit les pamba mort. Biso comment ça mamo boy bado sutuka. Calamité va voyage moko ya ba mboka minene. To lo bala noter bo sutuka pa. Bino dans migolo yo. Ngolo bola biso États-Unis wa et salemate et yo kana le susté dunna. Comme na système ya pan. Au moins te ba dimisusu. Onde sawana na kosala bwe na kosala bwe komite bandeko nanga bolimbisa nga omoni mboka o bazwi borango ba totala kaka date tokende bongo na rappeler batu ke moni batu misu ba jouer na ba impression c'est-à-dire alinya bangi sa batu elo mo boy. Moi je connais les types mieux que n'importe qui. Somo na banga raté parce que je connais les types. Au moins keba la prison. Au moni nde oh ngana tangi kombo moto na bi je connais keba la prison kaka. Je connais les types. J'ai dit, je connais bien les types. Les types à jouer en a l'impression qu'on intimide, bah tu vas le moroboy, on crée ma baisse moroboy pour te l'obélaï. Au moins, depuis qu'on existe à l'issouté de l'autre côté. En tout cas, actualité pena, actualité qui t'a makasi, écoutez ça la souté. Et comment faut créer moi le moroboy pour les réseaux sociaux, bah personne sur les commentaires, bah personne sur les fanatiques, bah na chaba débat, na bah salara, bah polémique, bah nini. Mais on a qui n'en a pas de réalité. Depuis que j'étais là où j'étais, moi-même qui est là, j'ai déjà annoncé à maintes reprises, plusieurs fois j'ai annoncé, qui est sorti de deux albums, album Moko World, Moko Ngamboyo, album Ebima, Kaya Bisomo ya Rumba. Si le World ou en arrière. Depuis que j'ai quitté là où j'étais jusqu'à nos jours, je pense qu'il y a plus de 3 ans déjà. Album voilà. Et Zola mon papa chéri ou sali 10 ans il est le disque bimate tam ça Zola on a pas façon morobo. Yango moni sigo fait rigolo comprenant la réalité vu qu'il y a souvent des imprévus. Comme il y a des imprévus tout ça là ba tout système il y a surprise effet de surprise. Pas ba monde ba mo événement to bando préparer. De ça qui tant to bima to annoncer événement ça des pembe ni wana. C'est dans quelques jours ça souté ba baser là trop. Qui événement moi ça là après 6 mois après 4 mois oh le bango de aller loter to lingi so blo wana té. Certes, et ça façon marketing. Il y a certains événements qui demandent à ce que la publicité et ça là na temps moro pena ya bien. Ça dit 3 mois avant, 2 mois avant. Mais faire rigolo la trésor. Nga mutu na visionnaire à orchestre na nga ici publicité to changer en vision. Publicité événement comme un système il y a quelques jours. Mba mo événement salami. Voilà, ça c'est bien. Alors, pesa programme na bandeko ba otala biso libana mboko lokola ba fifi masaki di ba ndeko na biso impression tout de moi c'est ba otala biso libana mboka ba mabizi kiaku kiaku ya mabizi ba otala biso libana mboka ba harmonica akase 7 ba parfum motema de dos soit de lili ya kolo et lili nza comme l'image de Dieu ba otala biso pesa bango programme ba za déjà na idée ma mango ngezo kende parce qu'avec Ferrego là te bi que kotona go donc côté voice pour me mettre même sous Robert Sima. Voilà, Jet Set est un disque qu'il faut bima d'ici quelques mois, je pense d'ici quelques mois, quelques semaines. Pour Naboy n'a pas sa précision moroboé. Pour mon avant l'album bima, ils arrêtent sur vidé, réunion salama entre leader et équipe naé, total sigo terrain de Ali, terrain par rapport à l'album, terrain en n'engembo kande tambola. Parce qu'il y a un truc qui domine tout, c'est la politique. Attention, hein? La politique est touche arabi, soit dans la possibilité ta politique, car yango et kangayo kaka. Ça c'est vrai. Baro pesa ordre moro boto ba période mo ba balancer ba couvre-feu. Musique est beta sous bien na ba bar ba sous temps yo kango penate donc ça dit faut que ça la benetude ya makambo koyeba to ça on a ba loyengete mais on a quoi assurer ba tout album moi en tout cas il y a une qualité moro na roloba
na ebiti voilà banani ba na osanga maloba banani fait rigoler pesi bango chance na kotia ba chanson na kati pour terminer avec toi ah baebani niti na tanga bakombo batu tu baebi to bando bandelaka elo moko baebani banzem na bango pe beta mais nga beaucoup plus na yoka banzem ba fait rigoler beaucoup plus patron na nga po ba chant wana nga na yoka ki wana ya ba niveau à likolo aya na ndenge mabete ba chant wana pena. Voilà, ça c'est bien. Mbote na bande ba tala biso ba c'est intéressant Congo pe ba pelaka na fait rigoler et puis na G7 Mobimba mbote na bango et puis numéro de téléphone comme d'hab ndenge za la kaka pour na bande ko na biso lokola ba c'est dit que ntango roda be mineur français de France ba benga lokwa ba Chris Tembo walinga ko benga on sala ka masolo ndenge za la kaka te migolo siko numéro de téléphone apesa trop na apesa souti numéro de téléphone à Trésor Congolo senga muto apembe na azara nango déjà pour ba coup de filo na swaka na komo yoka moi lito y passe pe airmo trop de téléphone go sonner donc c'est bon déjà ba tu bazana numéro bo pesa baninga na bino lina bandela numéro airmo boyo biga et bi mo ko ndire nga na ya pona pesa numéro ba na numéro ba mbote ngai tola ka biso to ba da matolo te ba mbote bige ba e komi so fona luka ba kombo ah ba mbote ah viens nga pe Willy Moucheni ana mikilia no azongite ah otala ro ve Willy Moucheni ve Willy Moucheni moi mamtu no lo ba ve Willy Moucheni so otala bige mon jeune frère là il dit vrai c'est un petit qui n'est pas trop matolo ngana linga yeka po avina Willy Moucheni na linga yeka po avina posa bien na mona yeka boga ta bien na pesi le professeur Francis Chimanga les chefs et son épouse Babi Kaziama, monsieur Papintela, Tantine Marie, je salue Batutu Balingangaï, Blanchard et tous l'enfant propre de la ville, sans oublier le patron Michael Ley, Lemba, la noblesse dans la simplicité, mon ami et frère, on est toujours ensemble. Je salue également mon vieux BXL, Michel Chitenge, je salue Batutu Balingara, Trésor Congolo. Zia Piwanier, on a répété Facebook Nanga Ezali Trésor R 9 en toutes lettres N-E-U-F et puis Congolo avec N au début de Congolo ou on a sur na Facebook Atasogi na yambi demande mais na fongola tellement accès pour bino tout bon monde en publication ya on a bon monde photo moko boy faire rigola concentré na studio bon monde niveau à concentration. En tout cas, je salue Yadada, Berado, Prince des Amunda. Je salue Edon Tsonsa, le superviseur. Je salue Trésor Pembele. Je salue mon vieux JP Mindia, le big manager. Je salue Batutu na lela bino fort. Moninga ina lobara na soldat makasi dernier rempart. Baro les gangate les libéraux les plus célèbres. Ouais. Donc si on a bimi boé ça la pas tout bas CP là bas zo ben faux ya on a dit ba la calme silence ya faire rigoler les apos alors lambela bino biloro oyo nan ba bazo te puis on a disque na biso alobaki soka CP li chaque année bandoza boy disque na ye m'a récupéré moi 4 5 artistes ba tie ba titre soki a CP les comme ils ont été obligation ote album moi tout monde a repérer ba kingani po bino ba chroniquer bozaka prêt retourna ba question boy. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre grande émission qui vous aimez beaucoup Théo Bango avec Yves Pantos. Donc merci à toi Raïs Kang le Sipapo caméraman le vaillant Réal Yamakasi. Donc merci aussi à notre Kordoke Serge Piana ainsi que Christian Mouy le DT Nabo Sanité, celle que j'appelle effectivement Grâce Goumba, la fille de Seine Souris Joyeux, où j'ai plié belle de taille, belle de fiki, maman Junior Goumba, toi-même tissé. Merci aussi à Mida, la Taylor et Lengui, Nabo Sanité, Paola London Schengen, hein, la baronne, maman la Prince, sans oublier, hein, à Monica Akasset, le parfum, monter ma dodo soit dit Elilia Kolo, Elilia Nzakomba. Là, Nenga la Lobara, je ne pourrais pas quitter ce plateau sans pourtant te remercier. Aïe, botou nonga. La bosalité, Guillaume Tissoaka, le président de tous les Congolais. Guillaume Tissoaka, le président de tous les Congolais. Na carte des États-Unis, tourné na carte qui ça la bien l'éléphant des États-Unis. Comme je dis toujours,